Seigneur. Na moi la connexion eza bien te. Connexion ezopelanga rouge. O nazomona o connexion to connexion te bandeko. Nalingi bo rate matière te soki connexion na eza bien te. Yango oyo bokomela ngai. Bokomela ngai na ba commentaire ke bozoyoka nga te connexion eza bien te po awa eza likambo na matière. Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses. Boyoka, merci pour bozoyoka. Bo tapoter live, s'il vous plaît. Bo tapoter live. Soko koti au tapoter, au partager, au tapoter, au partager. Benita, moi si à mon cou, ya maman. Come here. Yaka. Tchakiti parce que il faut batubaye baba yoka lelo na faut Benita o lala na voir papa nsa o yoka na odwa mowei yo faut yoka voir papa nsa. Prenez place. Vanda parce que non ça charger na Vanda. La famille, like s'il vous plaît, botie la biso ba j'aime. S'il vous plaît, botia ba j'aime bo partager. Nga soka live begeye na kokana nga ko bandela deuxième live te. Na bandela rate, donc na le kaka. So eka ekati, omonika place live ekata. Botika lika na matière wana local lelo molimo nzambe kote linga po modèle basukole linga Mervin na koki likambo ngote. Molimo nzambe kote linga bi mais obomba Benita o mingi. Apparemment Benita zana zemi. Mazo tumbola batu. Benita anazemi ofinga batu. Benita yo fo lala na audio papa nsa na matoi. Muta benga te s'il vous plaît. Bo benga na téléphone te na koyoka te. Parce que tant bozwaka ba téléphone na bino bozwaka ba audio botindela anga. Donc na chaki na se pona boza oloba muninga za na zemi muninga za na fionto arobota kisimbi ya mwana ya robota wana. Aroze naza doze na zolo charisme matière. Il faut on part mollo. Il faut taguer Benita. Soyez pas courageuse. Asenga matana live. Ako yoka voya mobali na ye. A matana live so kaza mwasi. Bo taguer s'il vous plaît. Bo taguer ya. Benita. Tangu yo zwa kapenda tan ya kozwa mibali ya batu na moni o matisi mobala Mervin. O matisi pe ki zengi ya jigolo ya mobali na yo. Baebi si yo mobali eza kitoko. L'homme c'est la tête. Tellement na yo na ki zengi ya camarade na o wana bosala ba choix ya libanda ya extérieur ya mibali. Loko botula ba fia mitaka la basi ya soni. Bokoma na bino so bomo pona yo na camarade na ki zengi wana bomona ke mobali. Ifa za kitoko, ifa cha choko, ifa cha kerli, ifa fi barambebo yaya. Osotale longa ministre Mbulu, tu as déjà vu le visage de ministre Mbulu en face comme ça. Ngana mona en face. Mobali wana, papa wana, ako longolo na pasi, a commission millionnaire. Atongeli o ba immeuble, asombeli o ba ndako, a changer vie na o bossa ni pasi. L'homme c'est la tête. Eza poche, na mutu. Mobali a beauté te, mobali a fashion te. Mobile eze lambate ya bozana na mibali te. Bozana bekobolo. J'ai dit quoi? Bon machaba jemt. Nakata natika. Boyoka pe voir papa nsate. Ah boni boeko. Bato bobanga ba film d'horreur. Bobima pa mo we ya ko. Na ngazo benga nga. Bobima pa mo we ya ko loba lelo. Ah nalingi ba pelte. Bobenga nga poani. Oh. Allô? Te ya pardon, tika pardon, conseil exaté. Conseil exaté s'il vous plaît. Tanga zo matana ki zengi ya zemine na ba réseaux sociaux zo finga ba tu bo mona te. Aucho maita famille mobimba ya mwana o ya Mervin na réseaux sociaux bo moni yango te bo ya benga rabatu. Ah, katuka, n'importe quoi. Donc ya zana zemine ya wana soki ya kindoki Benita. Aujourd'hui là je vais expliquer. Omoni zemi ya Benita robota mwana matoi. Te toko malanto koma non toko mité. On va arriver là-bas doucement. J'ai d'abord le charisme de live. Fallait bon monanga. Botika ko benga na lingi na ngate.
Que pasa? Allô? Ok. Boti ko benga nga pona mona so bomoni nga neti na ngina kotisa matière, bobandi ko doser, bobandi ko calmer, il y a pas de ko calmer ici. Mwana mwasi wana soki réellement ayebi kaza na zemi na ye. Pona nini azomata na ba life ko finga ka batu. Mutu tanga azomata na ba life azofinga batu, c'est-à-dire aza prête à tout. Donc ba balle nyonso bo retirer ye, aza na ba antibal nango Benita prépare-toi yo kobota kisimbi. Donc yo loko za na ba antibal. Omoni nzambo yo sarananga na yo yaka na ye na ba réseaux sociaux otie longi loka, le roi mongol, o vande longi nyonso koma rouge, le roi muta pakolingola. Ozo vandi, ozo pente et puis boa imbécile bobanga nzambe te na yona kizenga mobali no boa imbécile donc ovandi pe azipe pe bachenze mwa nzambe toza na témoignage oboma papa nsa ozo boza na témoignage Benita ozo yoka mongongo ya papa nsa lelo papa sa bimela Benita na toilette bimela ye na douche mokuya kanga Benita na douche kanga ye na toilette kanga ye na pongiala la te yo sakana basakata Benito osakana na batama indombe. Ma chérie, omoni là où tu as mis tes pieds là, tu vas faire la dépression. Omoni tour liboso baloba na ngani na boma Angelica zara na zemi. Baloba ka bongo te, mais babosa na ba rando na ba problème o ya lukaka na vie na ye ke afungola ka ba porte. Yo Benita. Oko sambela nzambe na internet, nzambe na internet a raté au monde ali si faire. Yo oko bota kisimbi. Papa nsako kotelo na libu mwana omoni jour Benita walinga fungola makola bota aokamula mwana amone longi ya papa nsa aokamula mwana longi amone longi ya papa tala bota pote potanga zo finga batu kuna zo matia ba famille baninga na ba miniature kuna matisi famille Mervin mutu alobite po Mervin paza mutu lora batu nyonso tangu ya banda kotinda Mervin alukele succès biso toyebaka tu as redécouvert après que Mervin tia sala ba live pona Benita ye moko ba sola na privé ngakuna ngane na zabe na sola na Mervin te mais ya sola ndenge nini muto solo la na muto afinga rayo parce que ngane na zabo so muto afinga nga lelo bimisi ba audio tout simplement mais ça to la muto abanda ofinga e banda kala lelo ba audio e bimisi ke ba sola na bango na privé ba sala na ba G donc ye abanda ko sala ba G wana na Mervin ale lelo zu courage à comparer mobali pena Mervin o comparer na kizenga jigol famille Ramsey na bandi émission zana bungama na bandi émission siko pe ane na bandi émission bota potete bota na cha split bozela la famille famille Ramsey na obenga siko bato baza concerné na live bozela bozota potete famille Ramsey bozwi kiti mama Ramsey zwa kiti ovanda mama Ramsey omoni Ramsey sora kufi bokanga mutu ndoki te ponga nde nazalaka ata bokainga ndoki ochange lote basi bakanga ndoki mutu liboso akufa donc ata Benita akufi ata Ramsey akufi so bokainga ndoki je m'en fous tango bazofongola ba porte tango Benita ofongola ba porte na zemi na yazo ya kofinga batu botalise te ka batela zemi tango Ramsey abanda kolala mwasi ya bato ya papa nsa musakata yo mama Ramsey okangaki penia mwana nota vana na kati ya ndaku ayeba ko batela nzoto na yabimaka na basi ya bato omoni eloko edetruisaka bavi ya bato eza mbongo so lingi vino eza mukuse bimaka na basi ya bato bimaka ka na basi ya bato donc mama Ramsey bokanga ndoki te famille Ramsey bozwa na kiti bovanda na expliquer bino rola Ramsey siko na via Benita bofanda na banda ko gérer otaka muninga na zemi mais natali pena ke muninga za zemi te apparemment za na bantibal so beti ba plan à résister mama Benita yaka boze ana benga bande kwa Benita na belela bande kwa Benita mama ba Benita yaka na kocha na ngabino miniature te pona ana ba photo na bino mais soki manki mele ki modèle na omatsa bango tu ba miniature awa eko yinda mama Benita yaka mama Benita
mama babengaki ni ya be mama baya be ndenge wana nde balobaka te mama baya be mama zwa kiti vanda parce que yo yebi makambo na olinga na loba Pamela zwa kiti vanda Junior zwa kiti vanda Nelly zwa kiti bovanda bandeko Benita nenga zawana na basakata na bangala soki mwasi auti kokufela mobali biso tosokolaka te bandeko bolanda makambo na oyebisa bino eza très capital eza très sérieux surtout pour na famille ya Ramsey mama Ramsey oyebi conseil nazopesa na bamama nyonso oyo babota bana na bango mibali bakomisa bana na bango ba marchandise bakenda kobimaka na basi ya batu po bayelaka bango mbongo babongisa famille bakendaka koshinaka bana basi ya batu po bayaka na bambongo babongisaka famille bamama wana boza bandoki parce que botinda bana bino na liwa boyebi est-ce que Benita nenga za wana ti alala na Ramsey basaka test sida Benita okoki internet mama yo lelaka telefone ti bakenda ona chombo olelaka telefone a papa sati lelo ebi kote kenda nazo no charisme na ke non malembe nazo perdre na kitana nazo non charisme ya nani donc famille a Ramsey bozwa kiti bovanda famille Benita pe bino kutu famille Benita boyebi makambo na oloba ba ignorant eza mama ya Ramsey na bandeko ya Ramsey o bateka vie bateka ami ya ndeko na bango likola pasi na nzala akende kobima na elima ya mwasi loka Benita engetele ya mwasi lokola Benita mwasi misala mabe mwasi misala molili bozwa bakiti bovanda na loba bandeko Benita na Kishasa aza marié Benita na Poto aza veuve na Zemi bayebi veuve papa santika ki na Zemi Benita Zemi wana lokeza ya mowei maman toi là il faut assumer de coucher avec papa ça la nuit il faut assumer ma chérie aujourd'hui là papa ça nenga o matelo nenga o salo la mukalobi na mukongo passe bozela bozela kisoni sengi pema bozela famille Ramsey bolanda kosekana ngate na oloba makambo ya solo Benita mwasi o awuti okufela mobali biso tosokolaka te ok basakata bangala eza na bilembo to pe eza na babenga ngo nini eza na bilembo to pe eza na ba amende na ba règlement oyo bachelaka batu bachelaka basi surtout to mibali mwasi akufeli mobali basukolaka ete na bikolo wana natangeli bino Benita aza na mokuya basokola ete mokuya na biso esengaka okene kotika ngo na nzoto ya mobali Benita toi faut venir yo faut ya ko expliquer bato mokuya na yo ya papa nsa otika ngo na nzoto ya nani Ramsey tala ndenge ozokufa miso akotala tala ndenge ozokufa miso polele zela na moni baotindela nga baotina allo yaya ah ozali na privé Yesu matière la kufi voilà yango nazokoma te nazana na debi nazokoma wana nazokoma nazokoma ma chérie moni nde matière ezoya lokwa mbula. Vous voyez, il est 0 heure. Les gens, kata yo. Ok? Donc, ndenge zawana Benita azana mokuya.
mokuya na biso ya bikolo wana mibale na tangeli bino balobaka bapesaka ngo condition okene kotika ngo na nzoto ya mobali moko, c'est-à-dire nga fona bima na mobali moko ata moleki nzela ata ex na nga moko boye mobali nyonso kaka ona moni ke fona tikela ye mokuya nde na okendo tika ngo na nzoto ya mobali wana. Benita yo fo ko expliquer biso mokuya otiki na nzoto ya jouer, otiki na nzoto ya mundele, te otiki mokuya na nzoto ya Ramsey. Ramsey tu es mort vivant. Oza mort vivant, ozo talo, ozo bembe, ozo talo, ozo respirer. Likola mbongwa mowei. Mbongwa makila. Ozo lia, ozo mbolo, comme si mi pendo na minere, le bata merveille, l'aura ba jouer. L'aura ba jouer à Qatar. Vous dites là. La famille bozana pardon. Bolanda ko sekate na beta bino biloko oyo. Botuna Benita mokuya na esalamara wapi? Mokuya na esalamara wapi? Oh, nazana ba matière. Botagelenga Mervin akotawa. Botagelenga Mervin ana posa na esiko, botagelenga na Mervin. Mervin ma chérie. Benita, omoni Ramsey akosa ka otango Benita banda obanga bota ba video ya kale. Benita banda obanga okoma pemene bembe papa nsa, pemena cercueil. Mbamo Ramsey obondele na téléphone. Malédiction sans cause. Ramsey est avec cause. Yo lalaye papa nsa na hôpital. Est avec cause. Ye Benita akenda alala na mibali na Kishasa a basala video sex tap ba publia. Infidélité na ndako libala. Malédiction avec cause. Papa sa zana bino. Bozo lia na papa sa boko la mukana mobondo, boko la na mobondo. Ayale obena bino. Boko melaka mayo bena papa sa. Benita avant yo mataka na ba live. Ponde tozawa na ndenge pina mabete. Nde tozawa biso nyonso na ba live awa na ba internet, biso tout na internet. Est-ce que toi pen influencer moi akufela mobali? Nazolinga ka na yeba ya bo répondre penga po tozana ba influencer bazoba tozana ba wa mitakala bazabo yebi bango misu vie bongate 6 ans na poto sa mukanda tozana ba influencer ba sorti nyonso na internet ba makolombasu donc tozana bango ebele mais na ba catégorie nyonso na tangi totikali ko influencer o azana mokuya te totikali ko influencer veuve marié te. Totikali ko influencer akufela mobali na internet te. Benita, avant yo ya kokota kota makambo ya batu na ba vie privée batu. Ma chérie, okoyo yebisa biso mokuya no tie na nzoto nani. Ramsey, okokufa lokola ba jeune ndeko mobali jeune garçon. Mon petit frère parce que âge ba pesa ki ayo wana ozale kinanga. 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça. Mon petit frère Ramsey Omba okokufa lokola baje bandeko bomona makambo na olobeza ezali sekite. Est-ce que boyebi ke ce mec ya Benita so sala ba live matin midi soir azoloba makambo ebele mena aobeta ngo na ba code alobi oyaki na famille na biso oyeko kabolo oyeko panza Benita ze lima. Pour votre information, Benita kota na famille papa nsa. Omoni makamba osa na famille ba Ramsey. Benita panja famille papa nsa. Famille papa nsa bazalaka saboyata. Benita ya kaboli banga talisi bango bana mama leki, bana mama kulutu, bana tata mwasi apanja famille batu bakabone komansa epai, boyata epai, elima. Bokoti si elima na ndaku. Famille Ramsey. Awa, nzamba koyoka prière te. En tout cas, épargner nzambe na ba prière non akoyoka bino te. Papa bato akufa kenda be boye. Botagelenga Mervin te. Me baba si obaza abandeni na kata na nga live ango po bozo tageye te, bozo tia ba j'aime te, bozo partager te, ti na live nini. Mervin azawa pina bibo tagelenga Mervin nga kutezo kamsanga soki ba oseka osoki omemi soki kitunga mama ma chérie soko memi kitunga yoku to mona na ta na video e bango kizengo azofinga wana 6 ans na poto aiba nakanga photo te
6 ans. Yango no moni na ata na courage yo répondre ete. O moni TikTok bino bwana TikTok awa. Na kangi na parenthèse a Benita na zozonga po matière eza ya Benita. Na TikTok awa. Bino nde bo comprendre fonctionnement ya clochard te. On ni clochard na YouTube ayaka suste. Ba fanatique ba kima. Ba mama bana mamba ba sala PayPal ba sala cagnotte ba sancti ba mbongo akio bala mobali. Ba sala oso mona mutasali libala aza na place au sala nuit de noces te. Libala sa nuit de noces. Mwana botami sava na berceau ba sombela ka soki berceau ya Gucci. Ata mukolo mote bosi bomona ya che mwana na nini ya Gucci mwana azo pousa mwana. Rien. Ba photo bi maka lokolo. Li papu so pa bota ki zenge toye bate. Po influenceuse penza boti mwana na ye. Mwana kokisi in un an. Bande ko boyebi ke eza na ba anniversaire oyo ata pauvre ko raté eza une année ya mwana. Na kotambola mwana basaila ngo fête. OK? Inana mwana yaya eleki inaperçu. Donc c'est-à-dire mutasa kufa to kundaye na YouTube. Aza su na vita zo luka mutarola musae. Tia kote la Maria, adiembe la Maria pozo ba fanatika Maria ndambu ba kote la kae. Adiembe la Benita, azo ba fanatika ndamba Benita ba kote la kae. Adiembe li susu zoba oyo. Po ba fanatique na eba kote la komone loko ya oluka ayi babino ka makolo mukola ko zwa notoriété na TikTok nenga finga bino nyos ndenga balukela bino pona boyebi lokuta nete biso da na YouTube to bayae na ba fanatique bakima ko senga mbongo eleki siza na poto mukanda tenda kute anaka nga photo banate siko mutu abongo azana kishasa ke poto atikalo soma mutu kate velote azana ndakute alenga na zipe mananga na eko répondre pas au finga makamba lukuta Mervin bima bimela ya zelo côté ya matisa mama ne miniature na babokilo na eko banga eta zelo côté kombo akala wana na opesa ka Mervin conseil po ye mission na TikTok ayo luka succès o na yiba na YouTube ayo luka na TikTok donc ye il faut remplir ba devoir aluka na ata adefata ba bijou Benita alataka akanga ba photo asika atambola somba pe mutu koza pe na mwa permis oluketa mwa bikoki ndenge Benita luki okchata mwa masoko na ovandaka wana ozipe kizenga mobile no ocheka te yaya Mervin kokota ndakute yaya bima oeze internet ochie toche timba balinga bayibo makolo oluka yiba succès ndaza wana batutu okotela omoni pona succès afinga bango tout preuve année ngana ya YouTube na camarade te ya YouTube ne kiri botu na kete équipe nationale ekenda wapi lelo yo sala ki camarade na bana mikelo ka ba Maria ba internet lobi basombi ba mituka bazana bandako ye banda internet ti lelo azaka yele ninga za wana botu na kete équipe nationale ekenda wapi abeba na ba camarade ne tout o balia ba mela ba seka bongo bino ka batu boyebani na ba allo yaya allo ba finginga bino ka batu boyebani na ba relation téléphone on sa binoni na ozela tanga oyiba bino makolo boko kim internet TikTok na bino nde bokima bolapa nakangi parenthèse na zongeli Benita yaka Benita rentre zonga Benita yo ponde na za na matière Benita yo ndo za wana batu nde bayeba kote bota potete na okata live batu bayeba kote yo ndengo za wana Benita oso bali Ramsey bima pe na ba site te Benita bima na ba site de rencontre batu tamsu bayebi te na yo tangelo lobi ba site bima na ba site wana okenda koluka mibali papa sa asa kufa ba site o banda ko sa na mibali ba amour na téléphone bima te Benita ngana esa rona na dossier no costo moni mam na oloba bino tu boyebi yango te Benita yebi yango makam na oloba bima nanu ma chérie bima po Benita ninga zana na omi tu na sikoyo mwana oyo kobota maboko ya joueur elongi ya Ramsey makolo ya Eric mato ya mundele boyebi so ya mundele te wala biloko ya Jésus Christ wana biloko oyo ebima na bachombo ekomeli bino te ya Benita
Tango koyoka voix papa nsa. Kosuba te, kosuba te, kosa pe crise te. Muta kufa maolobela yo. Okoko kalikambango. Yo fomi tunat. Voix oyo. Audio oyo papa nsa lobaka nanga na moma nini. Na salaka nini na utaka wapi. Kosuba na bilamba te. Muto akanganga ndoki te nazo loba. Sois pas koufi, je m'en fous. Parce que malédiction avec cause est ça. Tant que vous avez zemino, vous avez finga batu sans cause. Vous avez fongola ba porte ya ya, ngape na fungole li o porte a monde ténèbre mona ona zemina o. Na fungole li o ba esprit abandonné nyo se tele etambola na monde entier et mona yo na zemina o mama. Lokwa yo ozana zeme li komi bomba te. Batu ba yo kelo ma yo ngo meka batu o comprendre o vivre maman o kota ba prière yo ya ko ebisa biso tika Mervin soko za mwasi ya solo bimana nu ya ko ebisa batu ba sokola otote na sokola yo yebisa batu na internet o chela batu ba nzembo témoignage ya buzoba oboma mobali pona ba bien témoignage. Et pour moi, qui zengi na kati ya communauté, félicitations, nzamba pangusi o maya misu mutabata kufa mobesu kuna nzamba pangusi Benita. Oko yela biso test na yo tango kenda ko sala ba examen. Ba examen su ko sala na poto. Oko la kisabatu. Yo mama courageuse. Na pesa ro devant ba bijou to sa kitoko o la kisi. La kisabiso petit. Ya zemite examen o yo sala yo moko personnellement oyo sala ka hôpital balobaka noni obomba papier wana ko bomba te zana courage o lakisa bandeko mama ya Ramsey famille ya Ramsey mwana na bino azokufa likola mbongo malonga te Benita za millionnaire te akosi batu na TikTok atikala kozwa ta $100,000 te na nini na papa sa atikali kozwa te na pesa bino ba preuve mi balé. Oh Benita tikali kozwa mbongo papa sate. Famille Ramsey, boza averti Je pense que boza averti na makamno loba. Benita panza famille bato papa sa. Asambusa papa wana na internet tie meni na liwa. Ye wana bandi na Ramsey. Bosi bosambwe bokoti déjà internet. Leki na bino suka ako ko supporter ta osala dépression a osala ba vidéo chaque jour mais bino mikolo na ebi ke bobata mi bo melangenge nazo avertir bino Benita za na milliardaire taza millionnaire taza ne lo côté o botiki mwana bino kendo kufa soki Benita zwa ki 100,000 bandeko boyoka analyse oyo soki Benita zwa ki 100,000 mais Ramsey amati poto a nanjili. Omoni ba ambassade bande ko bochela ngana ba jem. Omoni na ba ambassade nyonso. Basenga biso kaka nani yango azo assurer voyage na yo nani azo porter garant. Soke zanga moko na yebisa ambassade nga moko mutu nazo assurer voyage nanga ambassade alobananga wapi ba relevé na kozwa ba relevé bancaire na pesi na ambassade soyi ba moni ke compte wana eza valable eza ya solo ba transfert ba mbongo wana eza ya ngambongo ekota ke bimaka ambassade osala nini aopesa nga visa yango eloko compliqué bato belé bayeba mamba Schengen te misu bakenda komema ba releva lokuta Schengen a vérifier ka okende ko benga ti na banque ba vérifier si réellement compte wana ezo exister. Alors nde mwana na mususu kizengi onini enlèvement son allongement à quel poto wana lokwa garde maladie tala la ba matière moko mais niveau level o naza ezo permettre ngas de te ko sana na bazoba na ba imbécile na ba clochard ezo permettre te na kangi matière nazongi na Benita bandeko tango yaka kokosa binonga mama millionnaire naza na bambongo mobali nazo ko akokota mobali ne poto te mais yaza na relevé
Benito oza insensé mwasi oza zoba kizenge otanga te yo. Otanga ta mukete donc na mayele non nayebi te tellement bamemaka opoto lokwa muta garde malade à papa nsa donc oyebi atande basalela o ba démarche yo ozoya kopesa bato ba devoir makambo yo moko okoka te oza nango te yo moko na relever na oyo oza nango ozokotaka msei poto te poani mpo mampuya ezomata otina mutu papa sa bibela abeto magoda butu yo abeto mpe amagoda butu mwana nabima kisimbi Allô? Mervin on a zolo ba botage lenga no botage na bino yete. Mais na mona Mervin ten zena tala na. Zena Natal. Wapi Mervin? Mervin azawa te Mervin akoma kombo mino apembe. Ah mino apembe na zo mona te. Na moni mino apembe awa te bande konanga. Wapi? Mervin Sokoza osali demande. Mais Mervin aza déjà na moni nde demande à Mervin te. Mervin yaka biloko mibale wana salite wana basa mitakala bakokani note. Omoni video na oso ba filmer yo so eza ya solo so eza ya lukuta. Na préféré ma chérie. Mais mitakala ya basi wana mibale o ba génération de génération. Omoni bakoko Benita. Moni ba Benita na ba kizenga Karine wana donc batiki soni babenga ngo opprobre na famille omoni ata lelo bakufi bana ya bana na bango so ba oswana na ba voisin oyi mama no esa bango tala bango kuna famille bandoki famille bandumba yango koko na bino Benita bakanga ka na infidélité tikala ka mutakala ya otiki soni na famille moye bacha munoko ezate moye bafinga mutundumba ezate soka mekila tala o koko na bango clochard à Belgique koko na bango ndumba ba mabele na ebima mutakala ebima vanda lokambwa osambu si famille Mervin ya yoba na ba osambu ate ma chérie courage otindi na moni ekate ya yoba na ba osambu ate siko Benita tanga yaka kokosa bino kazwa 100,000 Ramsey azomata poto tendeni tango fungola kambanga na la kisa biso relevé tala complexe zoba o mbonga makila mbongo papa batu a gâché azo travailler sueur na ya nyokoma yo kenda ko sinise papa wana ko tango pesa papa nsa ba benga ngoni ba benga faire papa sa zo signer ba papier na kuiti ya pongi nga moko na yamba Benita na telefone na papa nsande bomona nga Benita banda au travail ndeni na ozonga na dikamba Ramsey Benita banda asala papa sandeni Benita banda kopesa papa nsa ba somnifère apongi Benita ninga sana zara so papa sa sumbi nye kolongola nye mo desa yo yo babenga ba bana na français ba serpillère banani o pardon bola kisanga na en français ngo bato balongola batu banye yo noko finga batu ba femme forte batondi na TikTok bazoteka ba mapapa ba sac bilamba ba oluka mbongo na mitoki na bango apasi yo obomi mutu potika na mbongo na ye après obetela yo mbongo wana okombi ozwa yo moko bimisa relevete yo avant senga batu ba devoir yo fo bimisa moni mutu so nga senga mutu devoir yo moko fo bimisa na moni nga tana lo ba foso mbandako tana lo ba somba chenette zwa ndako zwa permis zana mutuka zana ba bijou nga mona lata bomona ate tana lo ba bokende ba vacances bokanga ba photo asika nga moko na exemple siko yo nengo zawana wana sans domicile fixe on to zo bikok ka mikolo bikok no wana ozwina garantie na bakiti na blo nyonso ndako eza pour bakiti na nga salon donc bikok yo utozwa pas même un mois Oto so baba bijou pour na finga kayo pas même un mois. Donc aujourd'hui moi bisengwa ya ba miette pas même un mois. Mozo so na courage o pesa batu ba devoir yo. Nde batu ba yebelo na TikTok yo za latana mu tete nya no pangu yo filmer te. O mona ba concession. Boktala TikTok bokene na chaîne na nga ba vlog bo mona ba concession na nga na chaka kuna. So pe to démarrer na mobile na nga to kelelo to ko sala bilanga. Na filmaka nyonso batu ba mona nde to okendo travailler nous on travaille to bosara
To bosaka na loba makambo te ke na nango te polo be kanganga na gorge. Te nga za fi avantar te. Na ande fi ya munoko na laksa o na nango te na loba te. Yo kosa batu o pesa batu ba devoir yo moko na relever. Bimisat. Yo ndo zawana a part dépôt ba chela ka ya mowe makila papa nsa ba chela ngo dépôt. Mbongo ndambo ebimaka ba chela ka ngo dépôt. Ti lelo. Wana entre ces kota kuna relever ne c'est ça la mouvement. Tozaka na papier vierge. Yo ebi relever. Yo ebi valeur à relever. O ebi ko pesa à relever. O ebi ba entrée sortie. Tala zoba o awuti na ba manzanza na misapi. Aya ovanda pa bando senga batu ba relever ya lelo lobi. Yo za relever yo. Yo ebi relever costaud. Yo za relever ya banque nini. Ya banque nini. Yo za na relever ya mutu. Yo za na mbongo malonga yo. Ola kisa batu na TikTok ate. Ke yo na mbongo. Ya. Tele loko. Batiko intimide Mervin. Botika na ko bengo kate. Botika. Bobenga nga suste. Na bando bloqué bino loka ba je. Botiko benga ngai. Yo ebi relever. Na fongoli sko parenthèse ya mobali na e. Ramsey azokufa. Famia Ramsey azokufa ya kotala. Benita za millionnaire te famia balokoso. Botindi mwana bino na liwa. Benita zo mokuya tika na njoto a Ramsey. Famia Ramsey bola muka. Basakata baza batute batama indombe baza batute. Benita ana via obongisa Ramsey te. Soy Benita aki na mbongo. Omoni ba relever ndenga na zabu. Na pesa de abatu ba relever nanga. Parce que ba ambassade nyonso po ba peso visa. Relever ka mute pezaka. Nga pesa abatu. Muto na ebi ka mutu nanga na pesa relever parce que yango ka nezaka problème. Soro pesi relever bongo salina lettre et admission. Yo muto okomi na lettre ke ngai madame Sarato la ngam tunazo assumer voyage ya petite sœur nanga to ya mwana nanga hôtel logement makambutu ngam tuna ofutela e preuve en ba relevé bancaire nanga ngo. Benita osaleli yango Ramsey tendeni. Yo muto ana relevé costaud. Ozo senga batu bo pesa ba relevé. Omemi ekukwa mama na otendeni. Yo Benita. Ekukwa mama no kotisi epoto tendeni. Ata bandeko no abasi. Tala bazoba ba complexe o a TikTok. Ba moni loko moka salita bimi dale neandumba moka bandala aza o servir batu na baba. Ba teka e kope papa pansa. Bino boye bateke Benita ba mema e kope. Benita. Est-ce que pesi muto a mema ka kope papa pansa? Opesi ata merci. Okanisi ata na quelque chose. Omoni ba nièce okotisi norono na mabele avant. Likolo a sentiment okenda ko pesa e cop Benita. Omemeli noko chel lokola Benita. Tala Benita nenga memi noko na liwa. Tala nenga memi noko na liwa. Nièce a papa nsa. Omoni nengo donc arrêtez boya na babiloko ba débat na muna buzoba basengi o relever ki zengi mo papa mba otu na muto aza salarié pendant des années na YouTube na banque na ba relever binga na combien de comptes bancaires na Kinshasa na nango na Amérique na États-Unis na nango tala zoba o po fungola banque na Amérique botu na bato baza na Amérique botu na bango ba condition et puis banque nini Bank of America oyebi dépôt mbongo wana ya combien zoba mo abimine kabo ekizengi mo atanga te ala bando senga batu ba relever na loyenge yo bi valeur a relever yo moni mutambonga senga batu relever et puis tala niveau ki zoba o ya zak tango yo senga batu relever na mayele no ebite ke sara ko ki obetsa pe relever siko so na ki obetsa relever mo ya 200,000 na chaîne internet après yango ne lakisa ke na mbongo yo prouver nga ke na mbongo na poto ba betsa pe mikanda oko betsa pe mikanda mo na poto kuna relever mo a 200,000 abatu bagangi meza ya lukuta siko ebi lokuta nango ezaka wapi vie ezobala na te Benito ana mobola no bongi te mbongo apasi ya makila pampasa ozwaki osombi ba bijou pona finga olongola manzanza otosi kitoko ozu bikok
po basemeki na esimba susu toza ovanda pa ndeko ya Ramsey moto ezopela ezosimba te esengaki ozwa esika ya kolala omoni moto asali ke ozwa esika mpe ya kolala wana mama ka ndenge ovandisi zemi mobali no jigolo asalaka te bino bofinga bato bajigolo luku te ngala mobali nanga tobandi na pasi mobali nanga kuti nga alaka na tapi ya obeta na orchestre héritier afutela nga ndako soki pa kwali basi apoto mbongo afuteli nga ndako asomeli nga mbeto asaleli nga nyonso toluki vi biso mbale nde tokomi oyo toza lelo bino nde bobali bajigolo yo bayo kuto obomi mobali ozwi mbongo babengaka mbongo nini mbongo assurance civique kizengi wana clochard ashina bamama poto paypal epai kanyoti oyo mama oyo mare fashion mama batampo kanyoti esila kanyoti eke ezongi bakomisi bamama bato bapauvre mpo na kozwa mbongo konourrir mibali basi ya soni nga na ye banda na ye internet nazala na mobali na nga bosi bomona nga o Sara bakangaki na mobali capture a Sara ebimi aosola na likango abimaki na nanyo ya biso batela personnalité na mafinga na za mais personnalité faut pas toucher là-bas vraiment on touche pas na batela donc Mervyn a ye wapi ma chérie tie ou Mervyn ye yo donc yo Benita ozata na droit ya kofinga mobala mutu awa te mukuya na yo ocha ngo na nzoto anani famia Ramsey na tele na batika mokuya na nzoto mwana bino Ramsey na mokuya na nzoto allo Mervyn oui allo to la boni bien ya boni ope ouais ça va nga boso benga kasiko na zaki wana live ma dosenga demande o matanga teni na bimaki ni boso benga na zone kanda kusiko fata na chambre j'arrive na bande komona te ma chérie na bande komona te mama Benita wana za na do ya kofinga yo na mobali no ta na do ma ta famille na miniature te ya za na ba dossier awa ya ye na bomaki ka moto po na zemi mais lokwa ya lakisi aze lombe Benita okobota ne longa tapansa likolo mai ya Karine eza parce que na sela ki analyse akokai analyse on a sela ki wana teza en page nanga do monya zima pala ayo obeta ba histoire lokutaka nda betaka yaza lokuta na YouTube yeto paye ya lokuta leki Sarah alinga tsoyo yibanga succès na TikTok po ebike ngamu na dirige TikTok omona mais azo pe Mervyn tikae Mervyn na bolingwa nzambo moni ye kakipaka kopite succès omona asila na YouTube to silisa carrière mutakuta mutasala kia zake yo moni tenga na yo tela Benita live yo moni na kipe asila zo lukanda yiba batu makolo na TikTok ba comprendre te c'est ça yaya c'est ça akomi azwi dossier o atiki azwi soka zaki yaya malamu akoteli jemima faka vandisa na jemima na mari ya solisa bango soka za yaya malamu ya zoluka ba intérêt na ya zoluka zonga na succès mukala ya mari ya tumba Karine akomi mukala Karine yo kocha bat minoko na TikTok mukala talaka mukala ça sera au deuxième jour c'est la live donc on a essayé de voir tous les jours c'est la live ngandi na contrôle TikTok et puis Benita sikoyo famille Ramsey eza na trouble na photo maman Ramsey on a bimis na éviter so za photo wana famille ni maman Ramsey atelemika na miniature boy na kopemisa te omoni yo Benita yo kinga zemi no mawa olaksinga ke yo za zemi oza gangi okotsumba mwana wana na munoko s'il vous plaît ngana otinde yo ba photo ya famille na mobimba na ndeko na bango akufaki wana nyonso na otinde lipata omba ya na ozela kaka ba ilanga siko matière histoire nga mona lamba ngo comme ça na obeta histoire ya famille na bango déjà na maman bango na miniature kuna nani aza numéro ya Sarah tola atindele photo maman ba Ramsey on a tie déjà na miniature sikoyo nani aza nango abetindela ngati baza bana numéro nanga ya bozwa capture na téléphone nanga botindele abeli trouble na famille na bango eza ko yinda siko muto azopesa nga ba information wana o apesa nga même ba formation o Benisa abengisaki yaya ya Ramsey na Congo kaka ye mutu elinga ba photo wana ya famille ya Ramsey nyonso na nango déjà ba matière Benita yo na tamne bele batu kaka saratika muninga zana zemi ayo finga batu boy ya finga batu tikete yaya tozana ye afinga kipe yote tozana ye aoke skoko djembe la Karine yaya nazo
Benita, nga na kangi yo. Mwende na kangi yo boy, une semaine. Nazana yo, lobi na lamukiro 9h. Nazana yo. Nga na sala voice moko 1 mois. Matière voice ka moko. Nazo tia muke. Na tia kote papa sa kosoli. Benita. Nasali live. Nazo sala ngon moitié. Benita, yo. Batu ba me mutu ako meko benga ngaka fion toko fion muninga na zemi nena ko fingo makamba saite na privé ya zola na makamba koloma bata Karine parce que atikala jamais ko répondre na TikTok azui appui ne Karine ya kasi Karine ndaza sonini elo mo asila kala elo mo akota kikumbi na ndaku yo zo na poto 5 ans okende oyeba to koma kombo na ote Sakarine ne vit même pas koma kombo na yo mobali yango ya zoba ya Evi o asaka na entrepôt Evi asala na entrepôt Azana musala asali 15 na poto mais asala na entrepôt otika ka moi ça fina ka batu na réseau po ila ko bonga basumu obi mais Mervine tindela Céline photo Céline otindela muto auto benga na privé na matsao lo bana tindela Céline atindela muto auto senga na matito D'accord, pas de problème. Céline, nous en live, soit capture ya maman ya Ramsey, ope ça sera tout là déjà. Et via ça là na carton. Et via ça là na ba carton. Amemaka ba carton ça là na entrepôt et vie. Vérité en wana. Et l'autre one de pesi Karine ma chacha pour au fond de la live. Pardon. Mervine yoka Mervine ebita eboye. So alingi pe abosa ne rando bien boswana. Yo saka live obata mate. Batu ba ebinda kuna ye pa la kisono nda kuna ye asa pe live abata mate. Ya wana devoir akokate mutafanda na kikuku akokate. Nyazo fande pa batu afanda re pa batu. Akoma babysitter. Sarah, ezala hiver. Hiver été mutuka na ndaku okobima na mbungi pamba na ndaku. Hiver été printemps yoko na ndaku non. Et puis mwana oyo boti wana mwana déjà obèse Karine keba kate estomac. Yuzo fingela nga mwana nga mais mwana déjà obèse. Kede ba kate estomac eza bien te mwana ajana koza na munene bongo tozo boko l'obésité na ndaku. Yo Karine, Céline otindeli Sarah nini photo ango ou pas? Sarah c'est là qu'elle a quitté na tindela Céline ba photo nyonso comme ça tindelo ango. D'accord? OK. Mervine Ozela. Benita. Avant ya kofinga batu. Benita. Yo yaka ko expliquer biso. Mokuya ya nzoto na yo batikela yo otia na nzoto anani. Ya mundele basit Benita bima na via basit Benita mutakala mususe ko ya ko bima. Benita na ebisa bino Benita mema kindumba tina poto. Benita tamba komi na poto loka posa na ya ebeke papa sa akoko sepelisa ete me posa ne vision ya ki poto. Akomi na poto mo medi diamba Benita moni diambo zo mela. Mwana obima misu loka ba chinois. Aga diamba poto makasi. Mwana wana obima misu loka ba chinois. Cigarette zo mela ebe biso ata poumon. Etumbo poumon wana pendo zo lango cancer. Otikate. Wa okosa batu nzambe misu se komi rouge auto mela bangi. Aya okosa kabatu nze témoignage tout fi yo lokola si batoze lombo za na nze moze lombe yo tokotala na réseaux sociaux old yo elombeti koki mate osali deju osali ba live Natalio ngabi aso accompagner scénario ya kizengi wana de kizengi wana na bomaye na YouTube mutakoma na succès za mura siko netinga na ke répondre mutukutu mura mutazana succès alekiye mutakangile biso YouTube na okene wapi alongba hana weza opesi ba visibilité pola na ya ozongisa sekwa na YouTube pam akima YouTube ya ba mama na nyoso bakima basali ke pa la suka evia kimi na mbongo. Courage, félicitations baso boluka mbongo baso bola mukatongo bokende kayu baso bozo kata bapungi bokende koteka boteka mapa saki lipapa biloko nyonso
courage, félicitations, bon continuer au Lukambongo. Yango nde pesa valeur à moi si. Moi c'est à cause de la vie à sopekate. Moi si fois Luka. Moi si fois mi somme la sac. Moi si fois mi ça la voyage à que vacances à ko paiement. Moi si fois mobali mbonga mobali accompagner mais yo za la complet. Mobali au respecter. Yo siko yo Benita. Mbongo oyo zolo bobete la ratolo kosa batu okosa ba complexe à TikTok. Kwa na mbongo. E kukwa mobali no ako komata njilite. Baboyi ye pa ki ozwa passeport à Braza. Po mata baboyi to ba relever zo pesete. Yo muto so akosa batu ba relever Benita. Yo papa sa lelo ako beto magoda butu yo so ilobo lamu ki Kongo pasite mwana ana penda ko bima loboko Ramsey lokolo Eric matoi mundele elongi mwana nazwa ka papa sa loka okosi na poto azazemi ya papa sa mwana wana fazwa ka papa sa Benita yo robota na papa sa ozobota na papa sa mokuye za wana entre yo na mobali na yo et puis boyebi ke mokuye mema na liwa Benita, famille à Ramsey, TikTok, demi-famille à Benita na Ramsey, po bino batu bokote la bango. Boyo kali sese oyo. Ezate mukolo lie ligorodo, nde mukolo robima makwanza. Eza li sese na suki wana. Ezate mukolo olie ligorodo, nde mukolo kobima makwanza. Les conséquences sont réelles. Namoni Bervi na zonge, namoni pe mouraye. Nazwa na moura na Mervin. Sarah, numéro de téléphone exact. On peut ça numéro dans la live, on peut ça Aye penza. Carrie, Nani, Céline, moi exact. Est-ce que vous avez un numéro dans le téléphone, on peut ça si on a tino ba photo na okufa? Allô? 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 Boyo Kanga? Allô? Allô, Sarah? Sarah, on va déplacer. Hein? Na yebi numéro à Sarah to la parce qu'il y a teka biloko. Après, comment on a live à Natinde à Sarah ba photo kasi na WhatsApp c'est quoi? Oh, elle est où? Azara puis on y a un bateau à déplacer na. Sarah parle au bas ou bien? Parce qu'on a occupé. À déplacer, on dira déplacer. Ah, yo pour yo quand même mourir d'accord, donc à déplacer. Voilà, Sony, tempo pour répondre à beaucoup de 5-4 personnes. Vous voyez que Mervin a pesaka. Eh, t'as pas mami kolo. Yo Benita yo zelo mona mabo kilo na miniature. Na moda na ya pe na histoire na bientôt. Benita kutazana épave. Njoto stili déjà épave. Batikeli mon kuya. Na mwana 24 azolala mawa. Benita zonga na docteur wa pesa ke papier wana ya mon kuya. Et indi na famille na bango ba pekisi asala live. Aya ko sa live to mona awa. De ba photo mabo kilo na bimi bo aya ko sa live to mona Ah ya soute. Inda kuna Benita olela. Aya sa live to mona pono ya na histoire. Aya tenga na ya na histoire a famille ba Ramsey bientôt ba olela ngango ba inga da ba photo. Benita to zelote, o ba ko zelombe. On t'attend ma chérie.
Tara, nga na s'occuper kana bana parce que aumeli nga na za bana so amati na oya ozwa numéro na téléphone pour na tinde ba photo. Ah, Ya, na ozwa numéro na ye. ok. Sarah déplacée. Ah. Bon, likambo eza wa Benita mokuya. Faut ya ko expliquer biso. Mokuya oyo zwi kuna. Côté, hein? Live ezokale nga motu te boyi na kota botapote s'il vous plaît la famille. Nga nayeba nanga makambo ya TikTok o bien te botapote s'il vous plaît. Tozongi imura. Allô? Est-ce que bato baoyoka nga ah? Eh, Okayo, ba oyoko nga pe na oyoka yo. Ba oyoko. nga nazomona ta naomona ta mutu te. Mais yo po oyoka nga? Nga na omona ba commentaire. Na oyoko très bien na omona Mais pe ba bandeko commentaire. botapote bolingi pe matière mais botapote pe kasi te botapote nanu awa baosignale biso ba live ah botapote mpo ba matière penze ekoti ya kafu Benita alakisi bato kaya mwasi azemi ya mwasi atemba pika mura na oyebisa bato ya TikTok batika na bango kolanda oyo wana sa sila Ba tapoter. Bo tapoter. Ah, mboli na sa sila na saison épuisée. Ana muto ozwa ete na air wa sila. asila kala ma ekufela mbwa mais avini tinda foto mama mata miniature na 7h tinda foto tozwa tozela ngo ozia na tala misu batini nga na telefone bandeko botapote s'il vous plaît bakuku bokomelanga na privé na lingi te Benita yo avant ya kofinga bato yebisa bato mokuyi otikeli mondele otikela jogo otikeli ramsey to otike pa erik mokuyi otikeli nani yaya nani aza na prochaine liste aliwa yela biso testa suka ntango okenda kosala baexamen mpo découvrir ke papa nsa va pas bonde ndenge ozala oloba il ne bonde pas lakisa bato ti lakisa bato yo meka place bameka te yo makolo mikie oyo omeka place bameka to aloka mwana ndeke loka keba na o omeka bato keba na yo nde oza nano kobota na fo basombele bachassa makilo oza na aloka moto wana ozangi esesi te yo mwana ozoluka baproblème yoka soko okufi lelo bato balobi moninga akufi esanga nini bokani ti esalanga nini ntango oluka bato makambo baopekiso te baokanga monokono wana te zela sikoyo papa nsa kufa obeti tolo ozombongo ya papa nsa combien de fois yo soki otala cimetière ya papa nsa yo Benita combien de fois papa nsa akufi osotiemi ye tombo oloba nini olobi mura ye atikala na rage ya papa nsa oke etale nde nini papa nsa akufi parce que jour à découvrir que ça na mon asaleli te ya papa nsa Pierre jour à Tombal découvrir avant papa nsa kufa te ya osala te Sarah yoka ya découvrir que papa nsa aza na monkuya akenda ko découvrir na hôpital a découvrir que ya na monkuya bon ça na beta no histoire on bien pour va comprendre mais mura beta nga na so ba photo yo beta na yoka mo tindelanga omoni mwasa papa nsa abima na libala babebana na papa nsa te abima na libala babebana te en fait ezali ka mo bakanda ya mwasi na mobali ka ndenge ezalaka ekuti bango esali ke baye kokabwana séparation de corps esalami ntango séparation de corps esalami
moi si pas fanda na ye afanda quelques mikolo après aye ko apprendre makama monkuya ozoyoka tango apprendre kama monkuya esala ye émotion akoma kolela ba famille ba yebise non ozolela nini en fait kende ko luka omitali so yeba ke soki yo pe monkuya ezali vu que pe si bosala moi attend mususu nzambe ba ko sa nini ko épargner yo ne mwasi wana kendaka ake kosala makambo na ye nyonso baye koyebisi kaza na monkuya te et après aye kobima na ye na libala ti mpo babeba na papa nsa eloko te basolaka nde boso mbala basana nyonso et puis eye kota séparation de corps et tout ntango aye koapprendre ke monkuya eza te akanga biloko na ye nyonso abima kenda yango na banda na live na banda koloba yana naloba na live nanga mukolo mwasa papa nsa koya kopesa biso témoignage à vie na ye tokoyoka biso nyonso tokozala édifier par rapport à bafille ya lokoso balikoka kobima na batata mibali likolo ya mbongo ozomona et après Benita pa yaka kokota libala te akoti première fois quand ezalaka papa nsa abunda ti asala basala pe après biso nyonso toyebi azali cowboy fatigué mais abunda asala de son mieux asepelisa ye kandi ezalaka monkuya ekotaka na nzoto te ekoti badokter oyo banda kolandela papa nsa ntango Benita banda kokende kotika ye na basoin banda omona kaka fille moko ayaka mokie ayaka kolandela ye azalaka na papa nsa bayoka Benita mawa docteur moko na mawa wana abenga Benita mopanzi ayebisi ye oh ma chérie nga nazofongola yo mais etikala entre nous deux ndenge bovivra na mutu oyo asa na monkuya soki bosangisa makambo seke yo mpoza na monkuya Benita tie doute Benita tie doute bakei test boye positif monkuya eza epesa Benita kanda Benita alobi bon papa nsa asalinga boye place kindumba Benita ebandela wana asala yango donc alobaki asala revanche contre papa nsa na mibali azobanga su papa wana te nde alobi bona obanda siko revanche lokwa ye asalinga bona azwinga moke mpo ya kobebisa nga na koma na monkuya revanche sikoyo nazobanda yango sikoyo me na obanda yango nanu na famille na ye mpo natika elembo nde omona akenda kobima na ndeko ya papa nsa wana alongwe wana ya alingaka tika bilembo alongwe wana ntango alongwe wana aye koya kisasa koluka ba jeune garçon ya bato ye moko bino bocomprendre te ke mwasi ozolala na mwa mobali yo moko osali video après quelques instants yo moko opublie yango mwasi nini aza na dignité etikali bilembo lelo soki akufi toyebake oyo paniataka mokuya voilà ozomona likambo nde eza nde omoni na kanda na ami filma ye moko na garçon banda opesa na bizu oyo banda olela mbanga apibli yango ye moko mpo papa nsa mona eswaye akoma osala papa sa chantage ye moto akoma osala papa sa chantage ya bongo moi likambo nde ezalaki alobaki epa papa nsa abomi ye pa obomi na tension akwanda osali chantage lokwa ye abebisi na ye nde akoma kosala chantage voilà omona ofanda lisu te awuti Kinshasa alongo ake Chypre ake Dubai donc azotambola kaka mpo apesa papa sa nini tension omoni ntango papa nsa mpe akoma omonaki akomi delese vu ke bana ye mpe bapekisaki bayebisi oso okoli na yo oza mpe so na problème makambo nzoto te tika no makambo basi ye ayokela ye bana te akoma oyoka sikoyo pasi ndenge bana bagangelaka ye ayokaka te aye kozwa mutu moko mpe akoma osala banko nde omoni aye kokuse susu maladi edevanse liwa na ye aye kokufa avant bongo boremarka te mobali aza na hôpital Sara ndeti boye bozwi te kofana na mobali bowumeli bosala ata 2 ans na 2 ans na moninga aza na hôpital est-ce que ozwa courage ya koya kosala live osala plus de 5 heures de temps na live moninga alali na mbeto hôpital yo ozofinga bato na live ozwa courage wana ozwa te ya kuma siko kosala makambo na nkopo alakisa papa nsa ke naza lisu na yo te nde omoni ti papa nsa asengaka balambela ye alamba te ye aye kokufa na live kofinga bato na live ti papa nsa ye kokata motomachelinga ya Benita awa elongiloka monstre Sara, on remarque que mon couille bête est en azizemi. On remarque que biso so toyebi ke zemi pe beta mais bête makati et afane a kondi mbala moko kokonda elikambo oyo souci atala ka memi zemi mon couille za ezo bunisa ye et comme kondi sa souci
Si moi na perdre ba gramme na libumu, c'est parce que maman zaki à l'est on a autre souci makasi zangu luka mon mobali te souci neza mon kuya. Mobali pas comme traumatisé par rapport à mon kuya parce que attention na mobali azo traumatisé sous na mon kuya nda comment ko tia souci neza que moi na perdre tina ba gramme na libumu. Omoni mukola uta kisata uti ko ya suka o ba bunena ba semeki na etanga zonga na pota kwa na aéroport. Akwera na aéroport ba lokota ya se retrouver en hôpital. Mon Dieu. Déplace ma docteur ba ko découvrir que moi na kati ba gramme ya ko kokate moi na za mukie makasi. Pourquoi yo ya kwera na aéroport? Bon. Ali tombe. Ndeba docteur anoko ebi setika souci ko sala souci te eza ngo mon kuya to ko zelongo pe solution yo faut liara bien faut da ba souci te parce que ko sala moi na libumu et fait autres souci moi na pas banda ko beba moi na pas banda ko beba sikoyo tunanga nini oyebi ndenge nini nasinisaki papa wana mikanda mura abandaka kotiela papa nsa somnifère papa nsa alalaka na sa bakwiti wana sikoyo nga na yamba Benita na telefone na papa nsa na yamba ye ndeni nakomela papa nsa na butu ezalaka ba 23h nazala olinga napesa ye courage ntango na ye koyoka ba audio kazaka maladif nanga nakomele nayebise papa en tout cas courage malgré état de santé na yo ndenge ose retrouver na internet c'est la vie yaya nakoma boye bonsoir papa nsa namoni mutu akomeli nga bonsoir c'est qui s'il vous plaît nakosi ye c'est madame Véronique le docteur yoka Benita akomeli nga bi malheureusement audio wana eza te asaleli nga audio kutu abi je suis sa femme papa nsa dort bandeko Benita soki amelisi papa nsa somnifère alali azwaka telefone na papa nsa abandi kokomela bana papa nsa mabe boya otala nga te nalingi bino te boya te botika nga na maladi na nga nalingi komona miso ya mutu moko te mutu taya otala nga na komiboma Benita soki akomeli bana papa nsa bongo ala supprime bana sikoyo moye baya kotala papa bango eza te baomona ke papa mutu akomeli bango bamessage ya mabe bana baosala kanda na motema mpo na papa nzoka papa ebe eloko te Benita soki ntango etani omoni ti bana no basundoli yo na maladi bana no bazoya kotala yo te kaka nga Benita alempa papa wana na basa kwiti akobimisa bana na ye mabe ti papa wana aya kondima kotikele assurance vie kobanda 2021 oyo balinganaka tina ninga kufi azwa na ye nyonso assurance nyonso te azwaka banda balingana na papa nsa ti papa nsa kufi aza na ye na eloko malonga te ninga aza wana nde sikoyo ye kolonga sikoyo ntango papa nsa bandi maladi ye na Chypre kuna na magoda papa nsa aye kobenga mama bana na ye abengi bana na ye abandi osenga bango bapardon abandi oyebisa bango bana babine papa yo ozobela gravement otikala kolinga biso toya kotala te Benita azosala bavoyage papa azotikala ye moko na ndako papa ozoboya biso toya kotala yo Benita nzoka asala système omoni nde ezala WhatsApp esala pa na yo esala mpe pa na ye askana yango Benita asilisa papa wana mayele nde papa nsa ava kufa ntango abengisa ye famille Benita papa nsa ntango akufa yo ozalaka pe ozalaka te azalaka na mama bana na ye na bana ntango oyaka okuta telefone ya papa nsa omona telefone ya papa nsa te ti lelo bakarte bancaire ya papa nsa ti lelo omona te mikanda papa nsa apesa bana na ye ti lelo oyebi te omona mpe te donc aganye mwa ndambu oyo wana azwi wana mpo abanda komelisa papa wana basomnifère lokola ye aza na elima na nzoto apanzaka bato apanzi papa wana na bana na ye akomelaka bana bato bamessage azwi yango mutu batie komba mutu Benita abimisela biso poupon na ye oyo afutaka loyer fin du mois mpe ekoka abimisela biso poupon wana so ye mutake na kofuta loyer abimisela biso poupon oza sire eza mura oui naza sûr nana mutu pena oh ngam napesa adresse ya Benita ti ntango akomi na Saint-Denis place azwaki kota bamama Congo bazweli ye ndako namoni mpona ntinda bato bati ofilme ye faut bake filme eza kuke muke bafilme lobi ndenge labo tozwa matière bafilme lobi na immeuble na ye batieli biso yango tozwa ye yebi biso te Benita oh TikTok te yo yebi biso te aza Saint-Denis voisin Gloire Olangi na mama Congo matière assurée Moura Benita
mobala kufi ozimbongo ya makila mbongo ya mokuya papa nsa ti sikoyo nano osaleli ye Pierre Tombal te Pierre Tombal nano osaleli ye te me nga naza na date na jour na heure naza na foto ya Pierre Tombal oyo bana na ye basaleli ye ozwi mbongo ya mowenzi ozoya kosalela yango tapage na internet ondire oza femme forte ondire olukaki yango na motoki na yo ondire otekaki mapa mpo ozokóma na mbongo wana nzoka obomi vi ya mutu mpo ozwa mbongo epuis bakanda wana nyonso mur eza ya mokuya ntango aye kodécouvrir ka mokuya ti eloko ebomi eza mokuya ntango adécouvrir amonika akomi épave ye mpe alobaka kosilisa kaka bagarçon nyonso aloba ebongo ti monta abandaki ona na kisasa abaka kokongola bagarçon nyonso oza na garçon mokutu aloba ye so amoni akoboma ye na kisasa place nyonso bakokuta na kotuba embeli po akokoya kobebisa vi na ye garçon wana mpe oyo wana garçon wana mpe ti lelo alukaki oyebi alukaka ye mpenza alobaka kotuba ye mbeli mokolo omona ata place akozala so eza buta ya kopanza buta ya tubi ye yaya na bamatière napesa bino matière mura kokende te talelo omona obalanse sikoyo pardon koki etezela Mervin amata tokoka pardon tokoka na tia matière etubalatala yo kitapende mama nazotia matière wapi Mervin nga nde naza boye Benita naisaki okokima nga nakokimi so TikTok yaya okoyoka baconversation okoyoka mobali nwawa yo Benita ntango nazoloba Benita mwana mato ekozala ya mundele ntango nazoloba Benita telefone na yo ekendaka ezonga te telefone ya papa nsa ekenda ezonga te Benita bima na vie ya basite ya prostitution mura omoni avant TikTok eya oyebi Benita nde azovivre na poto nayebi nanda omona bavideo te avant TikTok eya azalaka ndeni ye azala kosalela mingi balesibienne na telefone azala kosalela mpe kindumba nakanga ye na grinder lie wana oyo bazalaka bagere balesibienne nakanga ye kuna ti oyebi application okoma nango grinder botelecharge bobeta kokuta ye na grinder Benita aza na baapplication nyonso ya bandumba Benita ya banda kosala barapport na mibali na telefone zana tia Benita come here come I regard yaka Benita nga aza lesbienne na ote oyo tu vas envoyer à qui tala Benita azotia saki na mire na sete tala mpesilo azofinga bato là où tu as touché la Benita tu vas pas t'en sortir obimate na kangio catch siko Benita mabele oyo Ramsey come here Ramsey come Benita azotindela bato ba mabele azotindela bato ba pipi na ye kosomba misapi kuna Benita natuni oka telefone na ye keta wapi Benita l'homme a pipi dehors po akomaka l'homme Benita l'homme a pipi dehors mais nzambelanga tala Benita la okelaki yo mawa mais olakisi visage oze lima en personne Benita pipi dehors yo za mbala nde no mpesa respecte boy Benita respect ata totika ba plan ya ba momika boy Mura chiko na bien eloko ediembeli la porte ya Benita on les a dit
Nabi Oziango. Ata na posa succès. Atumolinga te jour ata na posa na fula e na yo fula o. Bon, yo na fula kolela. Toloba matière à sika po alembi to finga ka lisoko lokwa ki magie lokwa muscat. Ko le to ba matière à sika. Matière à sika Benita. Matière à sika zali aya ko banga te. Hey. Ngana tuni kaka eloko Benita tie na porte kuneza nini. Mogomboro. Wala payer l'électricité. Électrique penja ezana mwa singa mwa muke esala elengisa so kotisi yango kuna esali grrr. Benita, oh matière à muscade à sa frate. So ye na matière à mokuya. Otiki mokuya na nzota nani. La famille, biso basakana na biso te. Siko na na photo moko Benita awa abimi loka elima. Zara cha. Wese la. Benita. Ngata nga lesbienne na ote. Mais en fait, il y a biso photo motaka ou apanzaki motaka apanzaki pe aboyelo kwa wilki. To dira merci na Benita na opete ba plan KO debout. Zala. Benita yo yebisanga kanga na za lesbienne na yo otindelenga mabele oyo. Yo faut expliquer batu mabele no oyo. Et comme il parle en ndeni. Il faut expliquer toi. Oui, bah. Yo, Nicolo no toma no soko meko fungola mbanga. Swana na papansa. Swana na oda papansa ni no pekso ki lesbienne. Soit tala yo okolala na papansa lelo magoda buti buti tongo. Zela. Lemba. Bota le nga Benita. Oh mon traité. Mon traité na ti kagoul. Oh santé nini o Benita zo bimisa. Bandeko. Bino bo botala penza. Oh monstre te. Da yo loko lukai succès ya. Ya bene. Toko pesa o succès. O moni succès yo za na besoin. Wana ba succès lokuta ya bien na peso. Moni tinde na sale lo live app et kende YouTube. Na jango eke kuna Facebook ezape na TikTok ya yo tela nonga kaya awati photo mabele batu ba osenga photo séduire zana cha photo mabele na mona tezo séduire bozela mabele zo séduire ezo pesa ba posa zela mabele Benita tieo na mona epesa ba soif totala mabele ba nyonyo ya yabe à l'exposition. Benita makasi na kotinda motaka na mabele. Et puis yene ngazana basi na senga bango peka ba mabele. Ba mabele. Lobi Benita no chelo mutakala no susku banga te. Pipi penza. Ton pipi là. T'inquiète. Bango basai o ba jeo matière akala ngana na matière akala te na matière na yakala. Na yatangu papa sa zalaka, na ndenge papa sa kufi, na Benita yoke loko. Benita yoke loko. Tangu bokendaka tribunal. Nanya lobaka na yo boye. Benita, tu es pure qu'une sorcière. Après Betty loboko na mesa, allez a fini machine a tindi. Et puis zara pona nini. Yo sela batu ba vantard te tala fia mokuya oyo. Yo mwano ba peksote tango mekanga. Yo mwano ba peksote na yele no anosa mabele. Tango na koya na ba pipi na o awa. Muta peksanga te. Muta benga ngate mutema mabe, muta benga ngando kiteke. Potanga dosa ki ndumba na na ba site internet kuna kolala kana ba lesbienne na ba pel video koto mibale pai ngate. Benita le monde est petit. Auto pesa garçon batu mokuya ti. Akufa na mokuya. Opesa garçon batu mokuya. Benita lobi na oyelo ka kombo na e, kombo ex no wana. Yo ebika kufa Benita mbali bosa kufila mobali te.
papa ça deuxième mobali donc deuxième mobali mauta pe okufela mobali moko ava papa ça mukuya akufa na mukuya na oyela okombo nae makam na olo babatu musuba omona oka ngana atende bino boya okosa batu mavini boye yo Sarah obimana papa na yo te yana preuve te muto totikala ozaki camarade na Congo te toyebana bandaku te toyebana baveni te tomonana te awo bando yeba ti profondeur ya histoire na ngandeni baolekisela bino audio eza émission mobimba na chaîne nanga bokende oyoka nde émission mobimba histoire nanga la bete eza na chaîne YouTube nanga histoire à vie nanga boyo kosa bino na mamba lokuta ngasiko na loba makambo solo Benita photo basi bachawa ngona miniature na nte o eza flash annonce ya guerre oyo démarré ngana akana yo na koti kote mama mwendo lukinga je suis la lobi na zelo koki mate yaka lobi swana na mungongo papa nsa koki mate ça ce n'est que le commencement lokwa yo komine lengi yo mataka na ba live ko finga ka mibala batu ko finga ka batu Ramsey c'est préparé famille ye de na téléphone mabokilo aye bapesinga de via mama abino bapesinga via bandeko na yo donc na komi na matière presque complet Benita to sala jango kotika te to sepelisa internet YouTube sepela TikTok ponga na uto no na YouTube pe na ya TikTok YouTube sepela TikTok et sepela page Facebook et sepela moi je suis né dans ça nana Aden ya mafinga et surtout que bafinga nga makamba lokuta sko nga na sepela jour musu mutabimi selinga pata capture que tala capture tala Sarah tala kutu ya makambo tu bolobaka obimisi yango pe na miso batu eza kitoko est-ce que ne bomona nga na natira bano ya basi o babota alwa banyoka kizengi pauvre mama Karine o abota mwana ne loka nyoka tika eshege ba la na la samba bila tobola manjaka manko ikutu aza maître atobola ba maître nyosa la samba ba la e ba nyokola eboye mwana shege na la zamba mama zoba insensa boti mwana sundoli yo moninga na bajar wana ngako bota makila na ngana bwaka te nga bwaka makila te preuve ane na nyoko ma pona tangisa bana ngana école cher na longola bango complexe ba ke ba vacances na ba poto ba vivre alura ba mindele tellement bo alokuta ba yako kosa bino atiki mwana na États-Unis or ngana ve assurer éducation bana nga bazara musika na ngate na vivre na bango sikotango na yeli bino ke mwana na Kishasa boloba ni na bato ba yako kosa bino bazoba omoni bato ba yaka ba yela bino aozangelo ka olfinga mutu aofinga mutu makamba lokuta sans preuve ngasiko Benita lobby no classé lo ba site nao no classé lo ba mitakala mabele yangote yo moyebi muto tindela ke banda da ko qualifier muto atindela inani tala fio a salité sac na cete Benita nino che na porte to ko analyser ngo lobby to komi iner to lala lobby kokimate yo kokimate yaka ya koswana na ozelo lobby bye.